peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Bandela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Bonsoir, balande mission Question Time. Question Time ezali l'ère de questions tangwa mituna. Nde tolobaka kaka Question Time. Le peuple gagne toujours, le peuple est souverain. Question Time eza émission na bino oele kaka lundi, mercredi, vendredi na 19h. Rediffusion nango ezali lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche na 12h. Donc soko ratango na 19h, zela yango ba jour wana na 12h. Question Time, ya lelo tozo parler pourquoi mboka na biso ezali ko évoluer te. Pourquoi mboka na biso ezali ko décoller te. Depuis Mobutu ti na Tshisekedi mboka eza kaka stationné. Pourquoi mboka na biso eza ko évoluer te depuis indépendance jusqu'à lelo mboka eza ko évoluer te pona nini? Selon Constant Nasali mboka ezali ko évoluer te pona biloko minei. Moyibi, taxe, commission et puis relation ou famille. Avant na banda, na pesi ba nyonso balingaka mishonoka, ba ebalandaka ngai partout na Kinshasa Mobimba, na Brazzaville et puis na Bakongo, bato balandaka ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu. Na pesi ba nyonso bazolanda nga na bakomi nyonso Masina, Mongafula, Matete, Lemba, Limete, Kinsenso, Sele, Maluku, Njili, Kimbanseke, Limete, Kalamu, Bandal, Bumbu, Selembao, Gombe, Lingwala, Zona Kinshasa, Barumbu, Ngaliema, Mongafula, boza kolanda nga partout. Merci na ba nyonso pe baza ko komelanga na numéro na nga oyo. Merci mingi pona ko encourager ngai na musala kitoko oyo naza ko sala na ndenge boza ko lobaka na osamusa kitoko. Nazo solola na balma po toyeba pourquoi bakoki kotinda biloko na Congo te. Na ko sala bino capture.
nazo so na compagnie allemand à partir internet na ça la bino ba capture bo ba makamni nazo so na bango na ko expliquer ngo nazali ko so na allemand tozongi merci mingi na ba nyoso bazolanda biso question time ba pesi biso confiance émission de les mingi émission nazo sala ba analyse pona ko yeba ke pourquoi mboka eza ko décoller te Congolais zolela déjà pasi Congolais lelaki pasi Mobutu akende po pasi eleki Congolais ebaki ke soki Mobutu akei vie na ye ko changer vie na ye ko koma malamu totala nanu extrait ndenge ba Congolais baza kolela pasi na époque Mobutu ndenge baza kosenga Mobutu akende baza kolela pasi na bango ebandi depuis Mobutu na départ à Mobutu Congolais ebaki ke soki Mobutu akei changement ko kota tolanda nanu mo extrait Congolais ndenge azolela pasi. Moi j'ai faim, je ne parle pas, j'ai faim. Moi je connais faim. C'est que nous mangeons. Je ne peux pas manger. J'ai faim, je ne parle pas. Ici au Zaïre, quelqu'un qui vend et quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui vend, qui mange un peu bien, mais quelqu'un qui travaille n'a pas d'argent. N'a pas d'argent. Hein? Vaut mieux de débrouiller au lieu d'aller chercher le boulot. D'ailleurs, il n'y a pas de. Regardez les petits boulot. Il n'y a pas de boulot. Même des bêtes pareils. C'est pas gentil. Avec les bêtements et les débrouiller. Oui, vous ne pouvez pas voir des quinois dans des wagons comme ça. Hein? Comme des bêtes, pour aller vendre des feuilles de manioc. De manger par-ci, par-cela. Vous voyez, les mains n'est pas encore lavées, mais je mange. Ça, ce n'est pas ça gay. Nous sommes dans un pays riche. Mais regardez comme nous souffrons. Nourrir les enfants à la maison, les salaires que nous touchons, mais c'est vraiment moins. Combien est-ce que vous gagnez? Moi, agent de maîtrise, évidemment. Je touche jusque-là 300 000 Zaïre. Par mois? Par mois, à peine même. Et vous avez combien de personnes à nourrir? J'ai 4 personnes de ma famille, quoi. Alors c'est vraiment difficile. Comment est-ce que vous vivez alors? Oh, miraculeusement, hein, avec l'aide du Seigneur, bon, on peut quand même attraper quelque chose à manger, mais les salaires comme tel, ça ne suffit pas. Et il y a des médecins? Il y a un seul médecin. Et s'il doit être opéré, s'il a une appendicite, qu'est-ce que vous faites? Bon, il faut qu'on vous donne des ordonnances pour chercher des médicaments en Banzangongo ou bien ailleurs, ou bien quelque chose pour venir faire l'intervention. Et si c'est urgent? On meurt, quoi. Si c'est urgent, on meurt. Et vous croyez que ça va changer s'il y a un autre gouvernement? Bon, s'il y a, avec le multipartisme, s'il y a un changement à la tête des partis et qu'il y a le multipartisme, ça peut aller parce qu'à ce moment-là, le budget est suivi de très près. Nasi bolandi extrait ndenge Congolais zolela pasi na tanga Mobutu tokomi na tango ya Joseph Kabila po nani Laurent Désiré Kabila umelaki te na tango ya Joseph Kabila Congolais za kolela pasi na pasi donc na tango Mobutu 32 ans Congolais aleli pasi tosangisi na muzena ya Joseph Kabila tota 20 ans Congolais zolela pasi tola nana Congolais nenga zolela pasi na tango Joseph Kabila akende. Je radio aujourd'hui de qui est aucun moyen de pays ba musuzu ba sudi déjà capable namba sunga pela bele senge le kamala mu bon tout va pena moi kima za kutanga tinana zo eti kutanga ke mo apesa ke mo ba le dido za poto ko mana kima ba le sule kamala mboko ko ba to ba déjà boyeka o mona ni yom ki esi ya lobi to yebi nanda tuzanne zanne filo kate kupa pam classe to tanga tiba to ba na classe 5 nanda donc une classe T là on m'a étudié tout qui était moi on va aller et quand on m'a sur mboka là et l'accès les camarades pour mboka ça un peu bien to les mi ko faire la position aux amis ko et les camarades malam po tout comme na Kenya ko ya passe ma kamon se passe mai passe pas nyo se la passe même mai pe zati on na boy
Nous avons transport pour toi. C'est bon, Meli, vous faites du cala ou bien? C'est bon, Meli. Il y a qui a banda sécuritaire transport les arts. On va biso va péter midi. Va péter midi biso ko gérer na biso. Et quand on les cabe à 18h, on va passer dans quoi? On va un monsieur va mono li pas bien. Va fouiller un monsieur mongo. On va fouiller. Pour les qui va camiser kufa. Bon mon sera directeur libosa komi. Pour l'homme le gouvernement ni ko tala makamba handicapé té. Na benda bien. Bazo souffrir na ba aveugle na kata mboko. Alors ba député fallait ba ya bien na tchangu. Toi na besoin ba député ya buzo ba tewa ya tchangu pour ba intervenir, pour ba ranger ba lobela biso pa ba konza mboka. Bana mobuto nga sala kilo ba père bana futa ma kitoko na IBTP. Ata étudiant mais le lodo qui salaire mo robima après 6 mois 7 mois salaire asumala muté. Le makambo to c'est na ngote kongo za kongo na biso moko. To ko lingate papa ya ba déranger biso. Pasi ya Congolais ekosila mokolo nini nzambe. Yango na sala analyse oyo biloko eza ko faire souffrir Congo po pasi esila ezali liboso moyibi ndenge na yemba na nzembo Congo pasi eleki peuple azali kolela pasi eleki likola ba politicien ya moyibi pasi eleki likola ba politicien ya kanyaka pasi eleki eloko mibale eza koboma mboka évolue te ezali ba taxe eleki ebele ba taxe exorbitant eloko ya misato ezoboma mboka ezali commission tokolobela ngo pene mission oyo et puis ya suka oyo eza koboma mboka ebandi depuis Mobutu tina Félix Tshisekedi ezali relation biloko wana soki to éradiquer ngo na mboka te mboka kokene na shit toko souffrir ekozala développer te avant nous nakota na masolo lelo pe bandeko bazana Congo basalaki intervention na antenne libre baloba pe baposa na bango bazana ngo pona mboka tokoyoka bandeko intervention na bango na antenne libre ya lelo avant nous tozo organiser compétition munene na kombo ya Next Gen competition musique ya ko promouvoir ba jeune talent yango tosengi batu ya bonne volonté o bazana misolo bangi ba soutenir likanisi oyo ya compétition ya Next Gen balingi batia maboko pona jeunesse olie to créaka ba kuluna olie to créaka ba miibi mais avec ba compétition boye eza ko longola ba jeune ebele na kikuluna eza ko diminuer chômage pe na mboka po ba musicien na tango ba ko bima ba komi ba star ba ko engager pe batu yango to sengi batu ya bonne volonté ba mécène bato bazana mbongo babenganga na numéro oyo pour va soutenir likanisi oyo ya Next Gen competition tolanda publicité. Boutena bino na kononcé bino début ya casting ya Next Gen competition balobi Next Gen de makambu Next Gen de suka tango nakolaki mama nanga lakisaki ngai bamapango papa atikelanga kumisa munene na yo koloe Seigneur, toi qui connais mon âme, je ne suis plus esclave de la paix. Dimanche à partir de 20h Kakana Space Spirituel Télévision chaîne Isaka Moko. Beaucoup l'andabiso pe na chaîne YouTube Nabiso Next Gen Competition. Pour plus d'infos, tapez le www.nextgencompetition.net.
Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision à STV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Nasi bolandi publicité à Next Gen Competition, to 5 ans na bato bonne volonté, bobenga ngai na numéro oyo na koyamba bino, naza disponible pour na ba soutien na bino, même ba compagnie oyo lingi accompagner biso, bokoyi ko benga ngai na numéro oyo. Tozo organiser compétition mususu ya sika ekobana na mois d'octobre, ezali compétition ka pona ko promouvoir sport na biso. Pour promouvoir ba jeune, tu es na compétition ya ba gifle. Compétition ne bandaki na IRSS na Russie. Pour le moment en États-Unis organisé par Schwarzenegger au benga commando na Jack Paul ou aza premier YouTuber na monde. Yango na zuli kantsiwana pe na na Congo. To bandi déjà ko recruter ba athlète. Soko lingo participer na compétition ya ba gifle. Oto benga en anglais slap fight. Slap fight. Benga biso na numéro oyo. Toko enregistrer yo. Benga biso, otindel biso vidéo na yo. Opesi biso commune na yo. Kombo na yo, poids na yo. Sport nino salaka. Sopo saka sport te olobi. Vidéo moko ya 45 secondes à 1 minute. Tolanda publicité. Aspect Spirituel Télévision vous présente Yasikana 4 RDC Slide Fight Championship. Pour participer, c'est facile. Ça la vidéo ya 1 minute. Pesa kombo na yo, poids na yo, HP commune. Au quotidien yango na WhatsApp ya numéro +44 74 40 46 69 64. Avec Slide Fight, ba million ya francs congolais et loko pamba. Nasi bolandi publicité ya slap fight ezo ya kalate tokozana bino longo ekobanda na mois d'octobre totie ba millions de francs congolais à gagner. Ba millions de francs congolais tochoko iko gagner 1 million de francs congolais ezo dépendre na catégorie na yo 5 millions ou iko gagner peut 10 millions de francs congolais surtout au bima champion de Kinshasa parce que ekozala intercommune et puis tokokende na champion de Kinshasa et puis tokomemango na ba province ya Congo Mobimba slap fight eloko asika ASTV yango ASTV chaîne na bino incontournable chaîne oeleki ba chaîne nyonso tout na Congo. Siko to continue émission na biso mboka na biso depuis banda mboka zoza décoller te mboka zo keneka na régression. Quand même na tanga Mobutu ezaki moi ça va tozaki na ba transport ya bien tozaki na ba Sotraz tozaki na ba City Train tozaki na ba STK tozaki na ba Transam côté transport et puis bana o bazali ko sa na l'état to na ba compagnie bazali ko pesa ngo ba abonnement ya transport ba compagnie belé ezalaki na ba endroit kokende kozwa traitement na mama ye mo compagnie za kofuta
compagnie azozwa charge ya batravailleur na ye kotinda bango na hôpital oka bamama ye mo baclinique ngaliema ngala koli na compagnie oyo babengi événement tozali kokende kozwa traitement na mama yemo na compte ya compagnie na clinique ngaliema clinique universitaire na compte ya compagnie na tanga mobutu et puis ngata nazokende classe nazalaki na abonnement nazomata compagnie babengi Sotraz City Transam na matarango na abonnement ofele parce que chaque fin du mois ba parents na biso baza kopesa bango ba abonnement éducation qui malamu malgré mboka ezali kokende toujours na régression bambouteillage ezalaki te neti eza lelo na tanga mobutu na tango ya Kabila Tito na continuité ya président Félix Tshisekedi toye kokoma quand même mboka ezalaki bien malgré banzala Mobutu asali démocratie piège ye piège détruit mboka moyibi pe ezalaki nango taxe pe alaki nango commission pe alaki nango relation pe alaki nango toye kokoma peuple alobi ke Mobutu akende changement eya Mobutu akei muza ye muza umelaki te me muza azalaki na makanisa malamu ya kochange mboka na biso Congo me babomaki ye mutu alingaka mboka balingaka ete na bamindele nde baye kosasine Musée Laurent Désiré Kabila parce que anégociaki na bango bakora lemera tanga komi na Kinshasa bi maintenant je suis le président de la République bakor wana to négociaki na bino quand j'étais rebelle mais ce qu'on a commis président to revoir bakor bango basepelaki te nde basassinaki Musée baye kotia Joseph Kabila kabange na pouvoir Joseph Kabila beti 18 ans mais 18 ans Joseph Kabila y a galère y a souffrance y a peuple congolais nazoni mwa muke na Musée tanga yaki to santaki quand même que malgré Musée azaki na guerre Laurent Désiré Kabila azaki na guerre azo bundana guerre na Jean-Pierre Bemba na Baruberwa RCD Goma RCD Boy na MLC mais Musée tanga kota ki na pouvoir a comprendre que loko moko que loko liboso est très important il fallait na kitisa douane et loko Musée a comprendre ki na kitisa douane biso to ki na poto Musée alongola ki douane alobaki biloko nyonso ko uta poto e ko futa sous douane te même mituka eloko oyo Kabila Joseph atikali ko salate même natanga président Félix et Salamité que son âme repose en paix Musée Laurent Désiré Kabila tongi boulevard triomphal depuis tonga boulevard triomphal ti akufa 20 ans boulevard wana ezaka jamais na libulu mais na 18 ans Kabila banzela nyonso batongi mabulu na mabulu kobuka na pourquoi boulevard triomphal ebuka na kate 18 depuis 20 ans Muza tongango mais pourquoi banzela nyonso Kabila atongi eza banzela za kokufa point d'interrogation wana nyonso ezali moyibi pombongo eza ko mabatonga nzela siko bazo tonga nzela o eza durable te moyibi toleli Joseph Kabila kende bino mo boyebi circonstance kende ki Félix Tshisekedi a eu pouvoir moyibi eza ko continuer na tango même ya président Félix Tshisekedi président Félix tanga koti atie IGF oto za ko benga mbwa mabe baba no kanga miibi batu babangaki IGF abandi mo banquête na ye ko kanga mo batu mais dossier soki ke na ministère ya justice dossier vandi donc depuis président Félix a lancé IGF jusqu'à présent moyibi moko tenan bakangi ye à part likambo ya 100 jours o bakangaki monsieur Vital Kamerhe na ba Jamal ndenge baza libéré biso tutoyebi mboka na biso ebonga il faut moyibi esila eza kosenga il faut président de la république
ezala faci même oya koya il faut frapper dire likama moyibi likama moyibi akoyi koyokela mutu mawa te likama moyibi yango ebomi mboka moto soki akoti na bokonzi akomi ministre akomi DG ye akomi koyiba mbongo ya mboka mpona ye na fami na ye mpe mbongo yango na Congo bayibaka ezali ba $100,000 te ba 10,000 ba 20,000 te ba 50,000 te na Congo soki bayibi mbongo na ministre to ba PDG ezala kaka 10 millions 20 millions 30 millions 100 millions 200 millions 300 millions ndenge tozotala na procès à 100 jours mbongo ebimaki plus de 400 millions eke kaka boye procès ya Bukanga Lonzo plus de 300 millions ekei kaka boye bakangi mutu te baministre baye bayibi mbongo ya éducation ya santé makambo ba credit card baministre bazana ba credit card bazosala mbongo ya leta lokolo obalingi yo mutu moko yibi 100 millions 300 millions mais mbongo wana bakoki kotonga ngo bekole bakoki kotonga ngo bopito mais mbongo wana ekeka na mutu moko ole investir yango mpe na mboka ake kosomba ne bandaku na bamboka misusu na bamikili ya poto émission lelo bozomona nazosala yango calme na mawa mpo eza émission ya réflexion antenne libre eza émission ya réflexion nazosala yango calmement na mawa na pasi parce que soki biloko elongwe te mboke kobonga te IGF totiaki motema me ngai natiaka esu motema na IGF te parce que IGF abandaki bien soki totuni bilan ya IGF ayebisa biso moyibi nini oyo yasi akangi ya ministre to ya PDG oyo aza na prison makala en tout cas ngai nayebi ministre moko te toyebi baministre bele bayibi mbongo ya santé ya éducation bato baza koyiba mbongo baconseiller ya président de la république baza koyiba mbongo mais toyoki nanu baza interpellé te fonds de promotion culturelle IGF a comité fonds de promotion industrielle IGF a comité moyibi soki mboka oyo tolingi ezala développé ezosenga ndenge naza koloba soki président Faci oko renouveler mandat en tout cas il faut frapper sur moyibi esila ata oleki na deuxième mandat soki moyibi eza nango kaka okosala nango eloko moko te na deuxième mandat po moyibi eza kaka okosala nini donc il faut que frapper même bao baza ba camarade na yo bami na yo il faut que banda kokanga bamiyibi nyonso okomona mutu azalaki na eloko te même il montre pamba ya or azalaki nango te ata ya argent mais lobi akomi na immeuble ndaku moko sophistiqué il faut que banda kotuna bato awa na poto soko komi ministre mbala moko komi na ndaku sophistiqué babandi kolandela yo awa bakangaka baministre ministre bapesaki mbongo ya ndaku balonse bamolima na ye akutu ministre soko aza na ndaku na yo eza baministre mosusu aza na ndaku na ye awa na mboko na Angleterre akosi ke aza na ndaku te mpo leta apesaki mbongo ya kofutela ndaku mais jour bakoya kodécouvrir ministre wana bakangi yo mpe olongwe kaka ozalaki na ndaku na yo mais odeklare yango na leta te leta siko ayebi yo koza mofuteli leta azofutela siko ndaku ya cher nzoka nde yo kosi leta azofutela ndaku mbongo wana yo ozotya na poche nzoka nde ofandaka na ndaku na yo nayebi te na explike bato donc ministre ya mboka oyo ntango akomi ministre to député leta azofutela ye alobi bon adeklare na leta aza na ndaku te leta siko abi bon tokofutela yo ndaku luka ndako akofutela ntango ake koluka ndako akofutela
olia ke lukanda ko futela bia za ndaku te nzoka ndaza na ndaku akeko fana na ndaku na ye moko mbongo siko ezoleka na compte bazo futela ndaku aza ko tia na caisse zoka mbongo ko futa ndaku mbongo mo ya mukie kaka tamsu ba futela ndaku $5,000 na mois mais tant l'état ya mboko ayeko découvrir que ministre wana akosaki l'état aza na ndaku te nzoka aza na ndaku mbongo l'état futake atiaka ngo na poche na ye d'office ministre wana bakangi ye ana mboko Londres Angleterre pakosi l'état kaka na mwa mbongo muke kaka na mbongo loyer ya ndaku mais na Congo président nyonso akoya soki akangi ne bamiyibi te aosana eloko te mpona mboka ezala évoluer il faut kokanga nanu bamiyibi nyonso moto ayibi bakangi yo ezala oyibi $10 na kesa l'état bakangi yo okomonake mbongo ekokota na trésor public ebele ekosala mpe misala ebele bapesi yo mbongo tonga banzela nzela eumeli te baye koverifie ke obimisaki mbongo mokie mpo yo oyiba bakangi yo okomona mboka ekozala évoluer mpona souffle moke toka nano nzembo mokie kaka na yemba mpona bamiyibi ya mboka Congo pasi eleki mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembo ekokende mikolo nyonso koyoka bayibi bamillion na mboka banzela ezate dele sage mai ya mikrobe peuple azali kolela baseleki likola bapolitisien ya moyibi baseleki likola bapolitisien ya kanyaka baseleki Congo Congo baseleki Congo Congo baseleki nasi bolandi Congo pasi eleki toza ko évoluer deuxième likambo ebomi mboka eza likambo ya taxe mboka na biso ezali pays le plus cher du monde toza pays le plus pauvre du monde mais ko vivre na Congo toza pays le plus cher du monde numéro 1 soki bokoti na internet bokomona Congo eza publié pays le plus cher du monde balobi ko vivre na Congo il faut za na mbongo soko za na mbongo to ko vivre na Congo te c'est vrai ngala utaka poto mais na ko kota balimentation ya kinite na préfère na lia na biloko na biso ya bio parce que na ko pesa exemple moko émission moko koya na filmer balimentation ya poto nyonso na comparer ba prix alimentation ya Congo na zo net exemple loko yo ezeloko munoko hein batiaka na munoko exemple loko nazwika exemple loko yo eloko oyo soko awa na poto eza na $1 zwa bien na $1 nga sombaka ngo awa $1 to 1.5 mais eloko soki nake kosomba ngo na Kinshasa ezali $5 donc 10 000 francs mais na poto ezali $1 eloko na tia na munoko omoni place que soki nake na Congo pona somba ngo na okoka te parce que ça coûte cher ngai kutu mundu avanda na poto na okokosomba te mpo na somba ngo $1 na Congo eza $5 na okokosomba ngo te parce que na budget na ngai ya vacances eza kokute déjà cher siko nga mutu nazaka na poto na salaka na ye vacances to na ye business na Congo nazoko kosomba eloko te na $5 et bongo mutu avandaka na Congo akosomba ngo ndenge nini donc ngi kolakisa ke c'est que biloko ntango eza kokota bato bakosomba ngo minka bamiyibi bato baza koyiba mbongo ya leta nde bakotaka na balimentation basomba biloko oyo
Mais pourquoi eloko eza cher? Parce que douane eza cher. Basomi yango na prix moko ya mukie, tam susu ba 2 centimes. 2 centimes tam susu basomi yango net eza 10 000 francs. Tam susu ana poto basomi yango na Chine, basomi yango 500 francs. Si on a 500 francs, tam ba tia na transport. Na douane eye ba futisi bango douane cher. Parce que bango pe tam susu douane ba futisi bango tam susu $3 to 3.5. Yes ikoyo to $3. Yes ko pas en bénéficier ayeko tiango cher. Mais eloko so basomi yango 500 francs na Chine, bakoki koteka ngo pe na Congo $2. Soki douane eza moins cher. Soki taxe ezali moins cher. Eloko zo boma mboka ezali kambo ya taxe. Yango to sengi na bakonza mboka, gouvernement, président de la République. Ezala président Félix soki on to renouveler mandat. En tout cas, luka otala likambo ya taxe. Otala likambo ya taxe ya douane. Neti biso bana poto to bénéficier na rien na mandat ya président Félix parce que douane équité. Go passe longwete. Taxe. Ba taxe aéroporté même. Ba avion pour ya na Congo ticket za cher parce que taxe na biso ya ba RVA eza cher. Yango to sengi na président Félix a to renouveler mandat. Mais si on revoir le cambo ya taxe té, même to sur deuxième mandat au sale le côté. Il faut autant le cambo ya taxe. Omoni eloko ezali eloko oyo elongo la poussière ne lamba. Omoni elongo la poussière ne lamba na pantalon partout eloko eza rola et tournaka. Eloko oyo aweteka maga $1 na paquet misatu $1. Mais eloko soko kei na balimatation ya Congo okuta ngota msu misatu 20 000 francs, $10. Mais eloko oyo en Angleterre misatu soko na Ikea eza ba $1, 1.5. Mais na Chine eloko so toke na ba francs congolais bako so même na 500 francs congolais misatu na kati. Mais bazwa ko teke la congolais eloko oyo na $10, 20 000 francs. Nazo pesa nanu ba commerçant fotité za problème ya douane ne taxe. Jour mboka na biso bako kitisa taxe. Ba kitisi douane. Biloko na mboka ko koma moins cher. Même biloko ya kolia. Yango wana na ngina lakisa même na télécommunication. Naza ko benga compagnie moko ya télécommunication na comparer ko benga Angola, ko benga Congo Brazzaville, na ko benga Kinshasa, na comparer ba prix. To la nana une conversation nazo benga compagnie ya ba télécommunication. Hello. 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 Yes, please. I'm just calling. I'm an EE customer. I'm just calling because I want to travel to my country. I want to know the price for roaming. I want to travel in 3 countries in Africa. If you can give me the price. Can we look into that? Okay. I need to verify the account first. Can I take your full name? Yeah, my name is Michon Noka. And it looks like you've pre-verified yourself using my EE, and so it's all validated now. Okay. So, would you be able to tell me what country you're heading to? Yeah, I'm going to Democratic Republic of Congo. First, I'm going to Republic Democratic of Congo. Then I'm going to Republic of Congo. Then I'm going to Angola. No problem. So, look, if you bear with me just a couple of moments, to be honest, I'm not 100% sure what the charges are off the top of my head. Okay, all right. So, I'll just put you on just a quick hold if you don't mind. I'll find all that information for you. I'll see what add-ons we have available. I'll get back to you as quickly as I can. Did you got the countries? Yeah. Okay, thank you. It'll just be a quick silent hold. I'll get back to you as quickly as I can. Okay, thank you. No problem. Yango taxe leki trop na Congo, yango peuple aza ko souffrir. To éviter nani o akoyi koya ko
kolongola ba taxe wana na Congo mboke koma loko ba mboka nyoso tu. Pourquoi na Congo kaka taxe cher? Tozela mundele compagnie na bengi tozela tozwa akeko zwela ngai ba information na lingina ede mboka peuple congolais comprendre peke ata bosali na bino nyonso tu soki makambo o nazoloba échanger te moyibi esili te taxe ba revoir yango te commission na bato balingi ba ko investir na mboka ba revoir yango te problème à relation soko za na relation te to kindeko mozwa musale ya te moyen pozwa ba marché ezate biloko wana 4 soki ba revoir yango te mboka tokokufa tokotika mboka na toujours na kao mobuta kufa atiki mboka na kao. Hello, yes please, I'm still waiting. Sorry about the hold there. And so look, I've had a look into that. I can see the charges there. So for the Democratic Republic of Congo, the standard charge is £2.05 per minute to make or receive a call. £2.5 per minute to receive a call. Yeah, to make or receive a call. To make or receive a call, yeah. You know, that is, obviously that's quite expensive. There is add-ons available to kind of offset some of the costs. Yeah. That is you said that is expensive, yeah? Yeah. What about Congo Brazzaville? Yeah, so it does only show one. So I think like for here on the system I'm using, it just shows me Congo, and then there's a separate one for Democratic Republic of Congo. Okay. And did you say Congo and Angola the same price? Yeah, so Democratic Republic of Congo and Angola are the same price. Okay, let me ask you one question. But if I want to make a call from here, how much is going to cost me to call Congo or to call Angola? How much? Can you check, please? From the UK, is it? Yeah, from the UK to call Congo Democratic. How much is going to cost me? I'll check that now. Just bear with me a moment. Okay. Okay, so just looking into it there, I can see if you were to call Democratic Republic of Congo from the UK, it would charge £3.42 per minute. £3.42 per minute. Yeah. Okay, let me ask one question. Why to call my country the Democratic Republic of Congo is too expensive? Yeah, so it is quite expensive, but if we were to put an add-on on, then we could reduce the costs or give you an allowance of minutes. No, I'm talking about to call from UK. Why is so expensive? I'm not too sure why it's so expensive, to be honest. It's just that there mustn't be an agreement in place with those countries. But like I said, there is add-ons available. Like for example, yeah, but I understand about adds-on. But I'm talking about why some country in Africa to make a call is cheaper on EE, but on my country, Democratic Republic of Congo, is very, very expensive. 1 minute is like £3.42. Yeah, I don't know, to be honest. I wouldn't be able to tell you why it's at that price. I don't set the prices myself. You can find out for me. There's no way to find out, though. Those are just the set charges. Man, but I know the charge, but my country, the charge is very high. So it's high for a lot of countries. Yeah. Okay. I won't, no one here will be able to tell you why it's that amount, Okay, all right, no problem. Thank you very much. Thank you for your time. No problem. Is there anything else we can do for you? No, thank you. Thank you. Okay. Cheers. Enjoy the rest of your day. Nabengi compagnie ya télécommunication bomoni na kati wana eza compagnie ya II na kosala conclusion sima apesi nga ba prix soki nalobi na utiliser téléphone nanga oyo na benga Congo 1 minute eza na $5. 1 minute $5 pour na benga Congo na tuni pourquoi eza cher alobi ezali
agreement eza ba contrat oyo Congo a signé na ba réseau ya télécommunication ya Grande-Bretagne. Na sir batu ba remarquer mikolo uti koleka na soki botali na ba compagnie ya télécommunication ya Kinshasa. Boromona ke kalezala ki soko sombi 100 unités o activant po benga poto o ko benga poto même 6 minutes même 8 minutes. Mais contrat wana activation so botali na ba compagnie nyonso ya télécommunication ya Congo ezara suscité pona ni parce que tonga na ya kini na sa na activaka mingi ba na tsaka ba mega na téléphone pona ko activer na benga international et yaki ko sala ke nazo activer soki nazo benga zo lekate na meka ko contacter compagnie moko ya télécommunication ba yebi singa ke option wana ya ko activer ko benga international baboma yango ngala tuni bango babomi yango pourquoi balobi ezali problème ya gouvernement congolais ezali ya bango te ezali contrat ya gouvernement congolais na ba compagnie extérieure nde yango esali ke bakata mais motif oyo bakateli penza na yebite mais na yebi ke balobaki kaka ke na compagnie wana on a bengaki na Kinshasa que contrat na bakati yango eza problème ya gouvernement congolais na ba compagnie extérieure. Bon entre guillemets soki na yebi ke eloko ezo favoriser bana mboka gouvernement ko kata ngo pona nini à part ba taxe yango moni toza ko lobela mingi lelo taxe ezali problème ya taxe. Nazo kene na compagnie mususu na ko benga balma na meki ko benga bango compagnie balma bayambaki te mena solo na bango nazo tela bino ba image bota la conversation yanga na compagnie balma ba pays nyonso ya monde esombaka biloko kuna na compagnie wana eza ya balma ngala za na Angleterre mais ba équipement nyonso électronique na sombaka kuna ezala ya musique ezala ya télévision bateka biloko tout électronique na monde balma parce que ba moins cher mais okoyi pe kozala na Congo o commandé baye kotikela yo mais na solo na balma wana balobi ke bango batindaka biloko na Congo te ngala tuni bango pourquoi balobi batindaka biloko na Congo te parce que douane na biso eza cher babenga ngo custom et puis taxe ya transport ezali cher yango moni mboka eza ko évoluer te tolanda nanu vidéo nazo sala ya balma tolanda. Bonjour, nasi bomoni nazo benga compagnie balma comme nango Toman bazo occupé yango nazo soana bango en ligne botala nde bozo tala télévision botala na droite na bino bozo komona ndenge makambo eza ko matana soana bango en ligne na yepsi bango ngaza client na bino na sombaka biloko epa na bino ya ba grande quantité d'instruments biloko ya télévision mais naza na posa na commander biloko à partir na bino botindela nga na Congo yango bazo répondre nga balobi eza impossible to tinda biloko na Congo parce que na Congo mboka na bino transport ya kotinda biloko na mboka na bino eza cher et puis douane na bino ezali cher donc yango Congo to tindaka biloko te mais batindaka biloko na ba pays nyonso ya Afrique pe ya monde sauf Congo démocratique botala ndenge toza ko boma mboka biso moko compagnie etekaka biloko moins cher biloko penza na lobi moins cher ya balma comme nango Toman atekaka biloko nyonso moins cher mais moyen ba freter biloko na Congo ezate condition ezali ya douane na ya transport donc tant ba futaka ba DHL ba UPS ba compagnie fret oya ba nini pomoni kutu camion fret yango wana donc ekutaka bango cher et puis soki ba komi douane na taxe ezali cher. En tout cas gouvernement il faut oluka obongiseli kambo ya taxe na ba domaine nyonso tout ekozala bien. Nasi bolandi problème ya taxe eza ko boma mboka go pass batie ezali ta
taxe aéroportée eleki cher. Même na kati ya mboka na biso moko, olongwa kaka na camion, okende bandundu. Okufuta ba taxe ba parking, taxe ya parking, taxe ya boy. Na kati ya parking okuta ba taxe kilikili. Okuta taxe ya la police. Taxe ya ANER. Taxe ya armée. Taxe ya hôtel de ville. Parce bato bakei bazui camion bakei ko ba fufu na bandundu. Fufu soki bazwa ki ngona 2000 francs to 5000 francs. Tant fufu zo comme na Congo et comme 80 000 francs na ebi ba prix et comme exorbitant parce que taxe leki ebele. Pour mboka na biso bonga, il faut ba revoir likambo ya taxe. Soki ba revoir likambo ya taxe te tokolela. Ba président bakoyaka na bango eloko moko ko changer te. Eloko ya misatu, pourquoi ba compagnie zoya te na Congo? Oh lelo nazo sala les réflexion ngo mo naza calme boyebi que commandant de bord azaka chaud mais naza calme parce que nazo nga ba comprendre réflexion na ngai. Commission compagnie moko elingi eya na Congo eya kota installer compagnie na Congo ba ministre ba konza mboka ba komi ko senga e ba taxe ba tele ba taxe exorbitant ya likolo en plus ba komi ko senga commission avant la personne mikanda ya compagnie il faut payer sa commission avant oya ko sala compagnie na yo il faut na comme actionnaire. Muta longwe na mbongo na na poto. Ezala bande kona biso mo ba congolais ya diaspora. Ezala ba expatrié. Tango zoya na mboka Congo ya kotonga compagnie. Eloko liboso bazo sengeke ministre azo pseke ngape na comme actionnaire mbongo bando kota opesa nga 10%, opesa nga 20%. Na ba bénéfice ko banda ko sala. Yo ministre, PDG osali na eloko te mutauti na mbongo na ye ayeko investir na mboka likolo ya commission ya moyibi investisseur ayaki akotonga ba compagnie chômage sila na mboka yo sengi commission olingi okoma actionnaire motie eloko te lobi nango akangi bisaka azongi peuple azo continuer na chômage biloko tokomi na troisième biloko. Pour moi que ça la développer, il faut commission et si là. Ce qui mutauti mboka, ya libanda, ezala mwana mboka, ezala congolais, aye ko investir na mboka, bo pesa bo ouverture. Neti mboka onazali awa. Soko même mutu soka linga fungola compagnie na mboka. To mutu linga fungola izini na mboka. Na mboka o nazali Angleterre soki na lobi lelo na fungola magasin bakopesa nga une année free ya ofele na kofuta taxe moko te na l'état après une année nde na bandi kofuta taxe ya l'état et puis taxe ya l'état ba l'état koya kotala ndenge nini tout ça l'état za ko aider ngai parce que l'état za na posa na diminuer chômage. Yango mona na mboka oyo soki muta créer a sali compagnie employer même 5 personnes il faut bâtir un journal local pour atozana ba journal local les aneti Masina zana journal na ye Mateta zana journal na ye Lemba zana journal na ye Changwa zana journal na ye Mo Amba zana journal na ye donc les aneti soki na employer 5 personnes na sali compagnie 5 personnes commune oya Croydon faut batanga na journal que monsieur Michonoka a outi ko créer employa engager 5 personnes buena boy. Sikoyo commune oyo akoede ngai na ba makambo ebele akotinda batu na sala ba cours ya business ba edenga pona koya te po ba ebike na zolongola chômage na mboka. Mais na Congo eza au contraire tango yoko sala eloko mbala moko DGI aye, DGA aye, DGRK aye, boka ba taxe DGI, DGRK, DGA.
koke na zandu ba taxe wana na ba taxe ku na sina le kaki toza na commission bolimbisi commission na za bato ba moi bato ba ko tonga ba entreprise yate ba premier investisseur ya mboka ezaka bana mboka biso bana mboka oto bimili bana nde toza ba investisseur ya liboso oto ko tonga ba emploi na mboka. Alors pour investir na mboka il faut gouvernement alongola douane akitsa pena douane. Na ko pesa exemple moko pona ko tinda conteneur na Kinshasa ya 40 pieds et à peu près $6,000 pour tinda na Congo. Mais pona tinda le même conteneur na Brazza, Angola, Bénin, Nigeria, Côte d'Ivoire, Gabon na ko futa $3,000. Ba place musupe $2,500. T'as la différence. Kotinda conteneur na Congo c'est $6,000, mais kotinda na bamboka musuba West Afrique, ba Ghana, ba Benin, ba Côte d'Ivoire, et ça ba $2,500. Yango monitant ba bazo tinda même biloko bilokos, et ça cher parce que problème il y a na lobi problème na zongel problème il y a taxe na mélanger kaka. Soko tindi conteneur ndenge bana poto ba tinda ka conteneur, kolongola conteneur awa. Tango ezokoma na Congo baza ko senga $18,000 pour dédouaner conteneur. Na 6,000 a futi awa et sali lokola $22,000. Nzokande na bamboka oya ba Benin bamboka mususu soki mutatindi conteneur na ko dédouaner au mona communauté mususu na ba $8,000. Mais biso na ko tinda na ko dédouaner mutazo koma na ba 25,000 kaka na biloko skutu ya pamba. Alors na komi na troisième biloko pona zwape bandeko babengaki to zwape bapela bandeko oyo bangai ba intervenir lelo na antenne libre. Président Félix abaka créer ba millionnaire aliboso eza biso bana mboka neti ngai na ko ikoloba na ko investir na Congo na ne loko te mais na ko zwa crédit na poto na ko investir na Congo ndenge to ko investir même na chaîne de télévision to engager batu malgré nga na ko iko na compagnie ba bis na Congo ngai na ko iko na compagnie aviation na Congo na nga na mbongo te mais na ko iko solo la kaka na ba compagnie awa na négocier eza na place moko na ville ya ba mindele kuna soko kei eza na ville na ko kene jour musu na filmer soko kei na kena projet na ngai investissement na mboka na ngai bakotala batu nyonso ba taxe ba nini bango bakozwa mbongo soki basepeli na projet na nga baye ko investir na Congo na ko ba ke toza na problème ya transport na mboka na nga tu as ko investir na transport même fluvial tu as ko investir même na transport ya bateau de pêche ya transport nyonso tout même aérien même ya bilanga na ko zo ba tracteur na ye na ngope belé mais tellement taxe douane compagnie wana pesaka et ça ba investissement na ba pays étranger ba ko lingate biso to stokenda to sololi problème ya douane na taxe ngana ko iko ya na compagnie aviation na Congo na ngala mbongo te apiaka na ngala mbongo te mais so ina ke mbongo ezali ozo solola malobozo epsa mutu projet sali ndi yango mbongo na ke na projet ba ko sala étude projet na nga na ke na sala interview ba tuninga ba question soki ba sepeli ba ko investir na mboka mais le problème n'est que tangu douane commission ezali ba ko yate yango chômage eza toujours ko augmenter na mboka pona chité toza na problème ya relation na Congo mboka eza ko évoluer te pona relation pe famille na Congo mutu aza mayele mutu ayebi musala na ye aye ko présenter musala na ye na hôtel de ville na ministère mais mutu ayebi musala te lokola aza na relation na hôtel de ville aza na relation na primature aza na relation na présidence aza na relation na ba compagnie à l'état bazui marché ba pesier mais knowledge
knowledge ezali donc bapesi marché mayebi musala nango te bapesi kapa aza ami kende kocréer compagnie moko ya rapide oyo yana mutu soki akomi ministre mpo na ye akoki kosola lisusu na batu te akoyamba batu te na Congo soki mutu akomi ministre akomi PDG akomi boye mpo na komona PDG ya compagnie moko ya kopropose likambo ekomi difficile mutu nyonso aza mandia te yoka mutu projet nini na ye nango mpo na mboka soki aye kosenga yo mbongo d'office kopesa ye te mais soki aye na projet moko tali wi eza mpo na contribution ya mboka yamba ye na Congo mpo na kokutana na ministre eza kokola okutana na nzambe mpo na kokutana na bachef ya baparti politique eza kokozokutana na nzambe mpo na kokutana na ba-PDG eza kokozokutana na nzambe ata nzambe kuti tokutanaka na ye biso tosololaka na nzambe na losambo tokutana na nzambe na losambo mais baministre ba-PDG ya Congo soko ye bazotuna nanu naza mposa nakutana na PDG oluke mpo na nini mais mosala batiaki ya PDG eza mpo na peuple mpo na pays donc mutu nyonso akoki koya kokutana na ye ba-PDG bakompagnie ya l'État bajour bayambaka batu eyebani te nzokande un PDG ya compagnie il faut azala na jour oyo ayambaka batu n'importe quel mutu soki ayambaka ta 10 personnes problème te ata 5 personnes sikoyo ezodépendre kaka na liste kotiaki kombo na yo avant ozwaki macaron tokende na baambassade ya bagrande-bretagne na bafrance omona mutu ayaki avant bayambi ye mais na Congo mpo mona ata ministre eza baministre mosusu baza wana nayebi ngai nayebi bango tosololaka na bango avant bakoma baministre ebele bazali wana ngai nayebi bango mais ngai ntango nakendaki sasa na koluke te mpo so bandi koluke déjà toyoka deya na lisolo ke master moko akendeki nakende koluka ministre tel baliaka na ministre wana azalaki na poto mais ntango akomi ministre aza lelo na baministre baza lelo na faci baza bakamarade na mo baza kolia na poto ntango ekomi obengi ye boye fone ekangi akomi kobinisa yo mais soki mutu aye kosenga mbongo normalement oza na droit kokaba to kokaba te mais soki mutu aye yoka mutu aye mpo na makambo etali mboka lokola bino bokomaka kuna oza su okomi ministre oza su na besoin mutu te parce que oza koyiba no mbongo ya l'État oza kolia no mbongo ya trésor public batu nyonso bakomi pamba mais na bamboka oyo tovandi na bagrande-bretagne nakoki mpe kosala démonstration nabengi mpenza pa premier ministre ya Angleterre sikoyo nakoki kosala même démonstration parce que minute nanga esi ekomi na suka mbala nsima bokomona nabenga premier ministre mboka okoka baya premier ministre akoyambanga te mais réception koyamba ngai na ndenge nazwa na premier ministre mboko ntango biso tozobundisa Joseph Kabila toza kobenga na bureau ya Sarkozy obengi boye mpenza bayambi oke bureau ya Sarkozy je voulais parler avec le président de la République Sarkozy, n'est pas Sarkozy. Bah non, batinyo na département où eza makambo kozwa message ya président de la République. Mais na Congo numéro président ya présidence ya République toye bien okutu te. Ya primature toye bien ngote. Nzoka ne ba numéro ya présidence il faut ezala na site internet ya présidence de la République. Na site internet ya primature, ya ba ministère nyonso ba numéro nyonso ezali. Soko bengi olobi likambo na yo bako passer même message même na ba Twitter ya ba ministère okoyi kokoma ba répondaka te mboka ko volue ndenge ni nalobi pomboke bonga ezala président Faci soko o renouveler mandat to mutu mususu bako voter ye na 2023 ezo senga biloko oyo 4 na sengi il faut que bomango moyibi ko kanga ba mibi nyonso o ba ko yiba mbongo à l'état ndembo ko bonga kolongola ba taxe nyonso ko kitsa penda taxe nyonso au rabais ekiti kolongola ba taxe nyonso national international na niveau ya douane na niveau aéroport na nzela mai tout ça kolongola tous les taxes kolongo la commission soki bayoki yo ministre osengi investisseur moko ayeko investir na mboka commission balongoli yo na musala puis bakangi yo
Donc kosenga commission na bato ba même bana mboka même ba expatrié soki ba yoki yo osengi commission ekoma mobeko bakangi yo. Et puis soki ba yoki yo ba créer IGF mususu ya kotala ba pesi musala na entité nani oza nani ba pesi musala ya kotonga ba école yo za nani oza na compagnie nini tonde tomonaki na compagnie ya makambo ya 100 jours compagnie Samibo sel bazwi mikanda kaka na tangu mbongo ya 100 jours ebimi compagnie Samibo ezwi registre commerce compagnie Samibo ezwi identification nationale compagnie Samibo ya Jamal mbala moko azwi marché ya ba plus de soki combien de millions de dollars azwi même soit kenango na liba marge lelo aza quitté. Il faut pas créer service moko ba yeba nanyo bazopesa musala expérience ni na zanango eloko nini oyo sala pa ba pesa au marché. Oui to boite mutu muso ko zapena knowledge a créer compagnie mais il faut pas landela ye biloko 4 wana nde ekoki kobongisa mboka na biso sikoyo nazwa bapel ya batu nazwa bapel ya batu toyamba bapel batu basalaki antenne libre toluka nanu ok tozwa bapel ya batu émission komi na suka sikoyo toza kozwa bapel bato batindeli biso na mboka Kinshasa po eza antenne libre ya réflexion mutu na mutu asali réflexion na ye na mekai mpe kozwa bapel tozwa bapel ya bandeko ya Kinshasa oyo babengaki biso basali mpe réflexion na bango toyoka. Oui, commandant de bord, pensez nanga isa vraiment comment mboka na biso ekoyi kotambola na faso ya boye commandant de bord. Comment mboka na biso ekoyi kotambola na faso ya boye. Oyo eza sorti ni ya gouvernement toke nango oyo. Vraiment na territoire ya Kwamutu vraiment rébellion ekomi entre deux tribus. Deux tribus est-ce que bozolanda lobby ba mort esalemaki na kati ya mboka Masia commandant de bord ba mort bakufi na mboka Masia ba master nanga kutu ba master moto vana ba mati na minute o ba mama na bango na famille moko 3 personnes balali na se mais na kati ya territoire kwa na plateau awa toza à peu près Kisasa na plateau bata place moko mais comment faut-il bato bazokufa o batribi les deux tribus bayaka na bateke bato bazokufa guerre bazobunda na baarme gouvernement eza wapi babandi yango lelo te basango ezoya bato na mboka bato babengani na colonel officier de l'état lieutenant la police babuki lokolo omona tout ça na kati ya territoire pe na bamboka libanda bato bazokufa lobi otoloba ya lobi lobi vendredi bazaki à peu près ba mort pena donc bakozo ata au-delà de 8 oyo to anango bandeko nanga o ba master na tozaka na bango na kisa ba matinde ba mati ba papa na bango bakufi kusipena bakeme commandant de bord tokosala ndenge nini vraiment il faut kolobela yango point ya kolobela yango na kati ya temps yango commandant de bord bato bazokufa toloba eke guerre na este mais o na kati ya na débit awa na mai ndombe na mai ndombe na mboko eza na okoti na bifiri ya fleuve na Kasai kwa mutu na kati fleuve na Kasai kwa mutu maintenant de 50 mètres kwa mutu babi intervention ya militaire uti nongo ekoki te ekotaka même na bamboka te fukaka na kata kwa mutu
donc bato bazokufa bato balesaka biso na kisasa awa bamasangu bafufu etoya na bamituka awa eza nde bato basalaka bilanga na baferme kuna babilanga esalemaka lisusu te kuna bato bakoma donc mystique bato bazokufa tokozala ndenge nini? Bonjour, monsieur Michel Noka, commandant de bord, qui est notre papa. Bonjour là où tu es, que Nzambe abatela yo na makanisi oyo zanango. Na ndenge ya groupe na biso et puis na ba vision ozanango pour na futur avenir na biso pour na groupe. Na contribution na ngeza liboye et que na se présenter na nous. Moi je vous présente au nom que Kaita Giresse, Nafandi na limité première rue. Monsieur Michel Noka, eloko na lobby, idée na ngeza boy pour na présent na biso, Fati. Mboka na biso oyo, eza mboka moko, toyebi etaya azuli mboka oyo. Mboka ezaki ya kopiye. Na kozala bref, mboka ezaki ya kopiye oui. Mais parmi bato baza na Congo, ba Congolais nyonso baza na Congo. Bato nyonso baza contre été. Mais mabezo uta wapi? J'espère entourage na nyonso wana, j'espère bafanda na Congo te. Entourage na ye ya Fati bazana bango. Ba conseiller na ye bazana ba conseiller malamu te. Fati soki totali physiquement boye na ba vision azana likanisi. Tala lokola ngana zo encourager chef. Bambongo e banobunga ka sute. Avec le système ya ko détourner mbongo ya ba système ba carte à visa wana ko zo mbongo na système ya machine na électrique à côté mbongo quand chaque fois moi $50,000 na monique ba fonctionnaire ba miyibi wana nyonso wana bando sala na kala opportunité na eza susute pona nini eza pona Fati wana to encourager mais asala ka befort ya ko sala ka ba suivi ya misala Kabila ba bomisi ye eza entourage na ye apesa confiance na entourage na été conseil to kopesa liboso ya mwana confiance na entourage na été confiance na musala soki abimisi mbongo ayebaka ndenge ya kosala suivi nango soki abimisi mbongo ayebaka ndenge ya kosala suivi misala na ye esukaka na nzela te ndenge tomona na Kabila misala ebandi titi ekatani kaka bongo ozomona ntongo yo bimisi mbongo salaka suivi ayebaka kozwa ba information réelle aza président ya Congo azwaka te ya kotambolaka na baplace na bafait fort Kishasa la gombe pamba te bazo ile information mobo bazo ramasser na nzela mais na réalité makambo Kishasa ezaka na gombe te eza limité te Kishasa za tina ba Kishasa sukuna na ba koto msozo na ba difficulté zali ya ba mai ya ba nzela mais bango bazana et puis ba mbongo bazo futa bango ba entourage na wana ezole kebele mbongo ezole kebele na cabinet na bazo bénéficier mbongo ebele tomoni boye biso toza wana po na kolobaka mabe te toza wana po na opesa baida malamu ya mabe pe kati topesa baida malamu asalaka makasi asalaka suivi na soki mbongo ebimi basalaka suivi balandaka yango epuis atika comportement ya kokangaka bapolisier bapoliticien plutôt akangi bapoliticien atie na kati ya kasho après 2 mois politicien réclamé aza maladi na makolo aza maladi na maboko babimisi aki basoins médicaux wana eza komibimisa ridicule na population ntango oza chef de l'état il faut zala na tenance moko boye na décision yo moko bakangi mutu na justice le même bino moko bozo démentir mabe wana ozomona esika azobima ridicule na peuple congolais okangi mutu 2 mois a réclamé ntango ayibaki mbongo abelaki te ntango azotonga abeli ntongo akosi kasho baréclamation ebandi il faut bimisa ye il faut bakoaméliorer bafanda batala place wana soki mutu akangami mpo na vol au tas des mois ou des tas des années oyo bino bokondane asala yango omoni ke mo différence ekokota par rapport ya régime ezalaki oyo euti koleka na régime oyo akoaméliorer mpena biloko wana atala mpena mboka ndenge ezokende atala biloko ndenge eza ya komata baluka moyen barebi toyebi ke mboka eutaki na se aza na komultiplier befort mais akeba na entourage na ye na baconseiller mabe baza ebele baza mpona baintere na bango biso toza contrat na ye tokozela 2023 discours ya kosalela biso tokotuna conseiller te mobutu lelo oyo akufa na Maroc bato bazalaki na bango batikala awa conseiller na kopesa président na biso apesa confiance na baconseiller na ye mingi te asalelaka motu azwaka ta ya kotambola ye moko
azwaka temps oui nayebi ke aza misala ebele mais azwaka temps ya koluka azwa bainformation oyo eza réel bainformation oyo ezosalama mpo baconseil bakoma ezosalama mosusu ya ye na mosusu na sansu wana mboka ezoka evole igf akontinue mosala kokangaka bato soki moto ake boloko batika baje wana koloba ake moto azobela moto azosala boyebu ntango ayibaki mbongo abelaki te mais ntango akoti prison baréclamation ebandi abima boye en tout cas biloko wana tozomona ngo pene eza un peu flou donc l'état azomona loko ake aza incompétent azolobama malukuta akangi motu ye moko asali abimisi ye voilà ma contribution napesi mbote na mboka na biso napesi mbote na président de la république azala na baide oyo biso tozolinga mpo mboka ekoévolue merci. Bonsoir balandi ya ASTV Media oyo bazomi partout dans le monde napesi bino mbote mingi koloba makambo oyo ezoleka na mboka na biso likambo liboso na kolobela likambo ya kokolabore to kosigner baccord mpona armée na biso ezala naloba ezala ata soutenir nde bazoloba ezala soutenir par armée russe soki tolobi bongo pour le moment politique ya monde eza ya kochanger politique ya monde eza ya kochanger bakondi na biso to bakondi ya Afrique mobimba bozala vraiment bofungola miso kwa bozwa États-Unis akala te États-Unis alelo eza lokwa un lion malade États-Unis France bazali sous eloko moko te même la Bible dit que chaque chose a son temps suka na bango ekomi puisque bakarte na bango jeu na bango politique na bango façon ya komemela ngo batu esi bayebi nga nazomona baprésident africain ebele balobaka kaka Kagame aza marionnette ya mindele mais bango mpe baprésident ebele na Afrique na kobenga bango baza ba marionnette puisque misusu bazobanga même kolobake alingi baaméricain te alingi bafrançais te bazobanga nga namoni c'est une bonne idée président de la République yolobaki le peuple d'abord bapeuple ndenge bazana babaye surtout mpona bafrançais baaméricain babaye toza na besoin ya Russie toza na besoin ya Russie même MONUSCO population ebaye bango président de la République MONUSCO aboma plus de 30 personnes na kati ya mboka na yo mais ti lelo MONUSCO azolala azolamuka lelo MONUSCO akomi kodénoncer akomi kokondamne M23 po azwaki pression ya bato ozomona MONUSCO aze moto moko fo kobengana baza bato moko eza eloko moko fo babengana 22 eza basali na mboka na biso c'est trop 1 milliard de dollars autoki bofutaka bango wana par an eza mbongo moko bango bakende bobakisela même salaire ya basoldat baza na front bazobunda bazolala libanda mais lelo oyo MONUSCO azokende kozwaka bambongo ya bongo basoldat bazolala libanda mais basi na bango ya camp mukoni tokoyoka atake bozwi bakamion baloso ekiti na bakan ekaboleli basi ya basoda mpo liste ya basoda nyonso baza na fond boyebi yango mosusu baza bamarie basi na bango bazosouffrir na basali na matembele toujours na mutu na bapondu ozomona moto akobunda ndenge nini akokozala démoraliser ntango azoyoka babiloko ya bongo moto akozala démoraliser même salaire na bango oyo bobakisi wana soki komeza moke pourquoi pas botriple yango pourquoi pas bobakisa bango salaire ya makasi bazala satisfait eloko wana mpenza MONUSCO tobaye na mboko politique ya bafrançais baaméricain tobaye 99% yo lobaki le peuple d'abord oyebaka 99% ya peuple na yo nazoloba monsieur le président 99% baza contre MONUSCO 99% ya peuple congolais babaya na bango politique ya bafrançais na baaméricain wana toza na besoin ya Russie États-Unis eza nango oyo tobengaka lelo atikali lion moko malade akosala eloko moko te Syrie asinya ye soki boremarke baguerre to batrouble mingi ezosalama na monde dans ce dernier temps bapays oyo Russie azosoutenir bango soki otan yo kointervenir bazosuka kaka bakima na Syrie bakoka na Syrie te na centre afrique bafrançais babengani bango na Mali bango babengani bango tala Mali ndenge change ndenge armée na bango ekomi makasi tala Mali ndenge ekomi tala lelo babibundeli oyo bakitisi na mboka Mali oyo bariche bapesi bamali eza te loko baaméricain na bafrançais bapesaka biso bibundeli moko basali batindi yango na Afrique mais Russie azotinda bibundeli na ata asali yango mikolo oyo azotinda babibundeli oyo Mali akomi nango eza bibundeli ya sika donc eza batechnologie moko moderne ya makasi oyo ekoki kobunda mpona mboka opo toza na basoda toza na mapinga oyo ya RDC eza basoda ya makasi
parmi basoda ya Afrique mais eloko ezozanga biso bibundeli mboka lokola Rwanda eza mboka moko ya soni tolobelaka yango eza soni mboka moko eza na 30 000 militaires biso eza na plus de 100 et quelques mille militaires mais ezosala bato soni na oyo baza 30 000 militaires na baza 100 000 militaires mais oyo baza 100 000 militaires bozokende kosengaka baintervention na bamboka mosusu ezosala soni oleki baintervention na bozokende kosenga boya baintervention na bozokende kosenga bosomba baarme na mboka lokola ya Russie eloko linatuna lisusu bakonzi ya mboka na biso projet nini bozalaka nango mpona arme na biso puisque bibundeli nyonso ya makasi babomba makasi bazosala yango na bamatière première ezouta na RDC vision nini boza nango tokoyoka tata moko mosusu kosala projet ya kobanda kosala baarme awa bamboka wana ezoya lokola barisi wana batekela biso baarme bokokosinya na bakor wana bosina to bareunion bokende baministre eloko nini bolobaka mpona arme na biso puisque mboka na biso eza mal eme na bamboka ebele entoura biso mboka na biso lelo eza mboka moko envié na monde entier bazotalela yango na ndenge mabe mais eloko nini bino bozoraisonne mpo kongolo bezala fort oyo tokotika bana biso tokotika bakoko na biso ya mboka moko motu mpo akota banga mais baarme wana nyonso ekokobanda mpe kosalama awa na bakor bosinaka bozwa boke kosala ya bino bopesa biso bibundeli bobanda mpe kosala biso biloko mosusu awa. Oui, alors bonjour, bonjour PDG Michonoka, Excellence. Na émission au lobby poto loba ozo sala eza esengo makasi poto loba makambo ezoleka na mboka. Ngai personnellement nabotama na ta ya Mobutu nakola na ta ya Mobutu yango nde ozomona ti lelo nakanisaka kaka papa wana po papa wana azalaka na idéologie mpenza oyo babengi idéologie ya mboka. Bon commandant nazo comprendre te po peut-être président Mobutu azalaka militaire ti nde aye kozwa ntina titre ya kimaréchal nayebi te. À l'époque de Mobutu Rwanda akoki kosakanela biso te nasi naloba un jour lelo tokomi komona bamama bazolata maputa oyo le 8 mars ekomi mois de la femme mpo bamama balata maputa mais à l'époque de Mobutu ezalaka bongo te. À l'époque de Mobutu soki yo mama olati pantalon bakangi yo ezali kaka maputa na maputa. Le 8 mars wana tobandaki kocelebre yango anniversaire moko boye o président Mobutu ye moko azwa hélicoptère akei kobunda na barwandais aputrie kuna bitumbu esalama 80 jours wasisango na moko na 3 jours. Bon nayebi makambo wana bien. Après ça azonga barwandais wana bazwa na drapeau batie côté oyo ya milemo wana ke eza mabele na bango ye moko akenda apikola drapeau wana acheka oyo ya biso nde omona kima ekota kuna yango nde omonaka mingi na rezona kaka papa wana na rezona kaka papa wana mais tala badirigant na biso nde baye kosala buzo baye kosala na minute oyo ya koyo kokende kosigner baaccord epola oyo bazosigner oyo bazoteka mabele na biso bakolo mabele toza na pasi likolo ya pasi tala par exemple la courant biso toza na courant oyo ekoki koalimenter Afrique mobimba ezo alimenter ekutu Afrique mobimba bazosalela yango biso bakolo courant wana Kinshasa eloko te mai nzela kutu koloba te. Imaginez-vous tokokende ti wapi tokoma ti wapi dirigeant nini akoya kokonza mboka oyo na ndenge elongo bamike bato baza na mboka ba se retrouver. Congo c'est le pays le plus riche du monde en matière de minerais. Même botokende musika te totala neti awa neti ba nzeta mbila otoza na ngoyo esalaka combien de biloko nzeta mbila pamba mais tolongola kaka ba minerais oyo ya sous-sol toloba kaka pona oyo ezomonana na miso bo bamosusu bayebi jama te bamosusu bayebi or te bamosusu bayebi colbert zinc nyonso wana te bayokaka yango kaka na monoko batikala komona yango alive bo neti biso tomona yango te. Toza na fleuve na biso fleuve Congo c'est le fleuve le plus long du monde, c'est notre fleuve.
faire vivre Afrique mobimba monde entier oyebi toza na forêt équatoriale tozo bénéficier nini mboko oyo tokoloba neti nini commandant de bord tolobaka boye motema esuki tala na ba Monisco bakomi koboya po bakende oyebi tina nini bazoboya kozonga pa na bango po bamonike oyo mboko eza ya bayuma bato oyo baza nanu bamona clarté nanu bafongwama te yango nde ozomona baza komanipule biso boye lokola bajoue to soki ndenge nini nde ozomona botala bamindele baétranger bato tokendaki kosenga renfort ke tosolola na bango tala ndenge bakomi komanipule biso bon. C'est ça ma participation. Nazan Ebele à Kolobate Nasukiwana. Merci beaucoup. Bonjour papa, bonjour ASTV. Donc, ngana olo babouye. Pona mboka donc 5 minutes. Donc, na olo babouye. Pona ngai vraiment mboka eza très saleté. Surtout capitale ya grand RDC. Eza très sale comment ba wenze eza na boulevard na nzela mpo na ngai batonga bawenze chaque quartier batongela bango wenza munene batongeli bango bawenza minene batieli bango bashop ya bamafuta batieli bango wenze bato mutu nyonso akoteka tomate akoteka mbuma ndembi akende na wenze soki mutu mpe nga mpe nabimi na ndako na ngai nayebi ke nazokende wenze nayebi inde wenze eza wapi balongola bawenze balongola mwa bamese etengama na balabala image ya mboka ezali balabala beauté ya mboka ezali balabala. Comment un grand capital comme ça ya RDC munene eza très sale boye très saturé pe bazwa solution ya bato ya bamoto bazwa solution ya bato ya bamoto nzela eza te place moto akoki kotya likolo moto ya moto bazokota bazodevie bazwila bango solution bazwa solution batongela bango bakompani basala bakompani ya minene bazwa bato nyonso na misala bato babanda kosala batika biloko oyo baosala ya batransport ya bamoto. Capitale eza très sale capitale eza salite boye ebongo na baprovince ebongo na bavillage. Comment bakoki kohumilie mboka oyo boye bahumilie mboka donc batie mboka down. Gouverneur ya ville musala na enini asalaka nini? Est-ce que gouverneur ya ville amonaka makambo ezoleka na kati ya centre ville place ya zo gouverner te musala na bango ezalaka nini? Toza na posa basala musala emonana na misu toboyi misala ba télévision ba image ya mike wana bazwi mwa bashini wana batie wana koto bazotonga balancer ba image wana toboyi tolingi misala emonana oyo bango baosala basukula ville balongola bato na banzela batonga chaque quartier batongela bango wenze bakotisa bato wana wenze en plus soki bakotisi bato na kati ya bawenze batya bagarde na nzela na balabala moto ameka kobima na mwa tomate nete na nzela aya koteka soki moto aza na besoin ya wenze ayebi place nini wenze ezali akenda kitunga na ye na wenze asali wenze azongi desordre eleki makasi mboka ezalaka boye te. Nzamba asalaka na kati ya désordre te yango wana toza na kati na misère parce que nzamba azomona désordre makasi na kati ya mboka babongisa mboka. Merci papa. En tout cas, on monopolisait parole te émission leo na sala ngo calme parce que ezaki émission ya réflexion nalingaki te na bima libanda nasukisaka toujours na losambo na prière. Que Dieu bénisse le Congo. Nzambe akanisa Congo ndenga kanisaki bana Israël. Nzambe tata nzambe na bomo ikolo esmasi ya kolo nanga natiki mboka Congo RDC na maboko na yo. Nzambe sunga Congo, nzambe kamba Congo. Nzambe zala na Congo. Nzambe longola peuple congolais esprit ya moyibi. Longola peuple congolais esprit ya ko détruire mboka.
Michonoka. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate Dele sage Miami Koba Peuple azali kolela Baseleki Likola ba politicien ya moyibi Baseleki Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki